mukie autorobetaka moi chaud wana to marteler sur yango mo likolo et via récite total événement o ya Fally Ipupa to zalaka na on stade très bien to lobelaka yango to monaka grand libulu mais et enfin Fally Ipupa a resiraki très bien na événement na le 29 octobre comment on a récite total événement ya Fally Ipupa et ça là on ndenge nini po olobaka ngo déjà au pronosticaka ngo déjà ouais ça a un plaisir parce que ndeka balobaka omoni tu ne peux pas être convaincu ce qui aux hommes na mutango azana ye compétente na ko convaincre tam sous conviction aux anango de naza sur batutu ba comprendre nga moi eloko na sali ça veut dire jour tozana yo awa je pense c'était avant une semaine ya stade des martyrs on a abisé to mona grandeur stade des martyrs ngana yo total yango to tourner to mona d'après biso na misu ya bomoto boto mona benaka il fallait pour plan eza gaillard fallait pas au signer autant subata o mais yemo fallait pour pas na lobaki na émission na o précédent na lobaki tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que doit croire qu'il peut faire quelque chose au ego comme Sabato. Tellement yenda croire, ça veut dire conviction na yo oko douter na ngote po yenda ndimi. Donc je pense qu'il fallait pour pas andima ke loko azaki na raison. Merci beaucoup et je ne cesserai jamais de dire félicitations l'artiste pour gagner Paris au monde. Biso na Congo ndenge ezaka na makambo nyonso. Ça veut dire na Congo parmi les défis majeurs, parmi les biloko artistes faut relever, il faut longola nzungu. Je pense que Nzungu est mince affaire. Nzungu est 80 000 places assises, 120 000 places sont débordées. Mais concert, il fallait qu'il y ait plus de 120 000 places. Il y a étouffé. Il y a un total de match dans le stade de Martyrs, Vita Imana, stade de Tondi, mais si tu as pété. Merci beaucoup. La musique est celle qui tourne. Quand tu es sur le la matin, tu bon, na bango corté et tout consort et tout. Les arabes batu, babimi c'est quand l'euro moro bepo, baluka peut-être am susu, bamoni récite total événement. Yango baluka va déstabiliser. Yango bikeno, oh ba mort, oh ba kufi songo, ba kufi par jusqu'à présent tout ce qu'on a pu bibembete c'est capé marambo salama. Bon, je pense que on ne peut pas nier que tout le monde est bibembete tant son excellence ministre il y a intérieur na biso Daniel Asselo papa na biso tango ya salaki constant omoni ba papa ministre comme ba Daniel Asselo baza batu auto ko yate a devant micro tam soutenir ba propos o ya lobby. Je pense que tango tenir ba propos moko boye azana ba preuve ya kolakisa pour à l'accès ba preuve à ketina ba morgue pour la kisa ndenge s'est déroulé. Nous on n'a pas dit que ceux qui battent bakoufi na concert peut-être il faut arrêter Fally, il faut arrêter Nani, il faut arrêter qui que ce soit. On dirait que on comprendre mes côté. Mibeko lobby, l'infraction est individuelle. Ça veut dire individualité on a et où un producteur. Fally pour passer c'est un simple produit. Fallait ça produit. Ce n'était pas Fally qui était l'organisateur à Stade des Martyrs. Ce n'était pas Fally. Et ça n'a pas une organisation à Stade des Martyrs. Mais la belle, il a fallu pour pas. Et ça qui peut représenter pour nous soutenir l'événement. Mais la belle, il a fallu pour pas aussi. Et ça n'a chef nango oyo akumbela rango et non que Fally. Ça veut dire Fally dans la belle, il a fallu un simple produit. Fally devant producteur, un simple produit. Maintenant pour un événement, il a fallu pour pas batouper. Bah mais qui cause qui sont moins polémique, il y a retard là qui non. Événement a fallu pour parler événement à clan Wenge ni les ana réussite total et ta qui yo ana franc parler na ba internet tout baso na à travers le monde réussite total y événement a fallu pour pas sur le plan plein sur le plan tout et tout consort na événement à clan Wenge mbao ba jibe ba wera bango tout ba sangana lelo so tali sur le plan et ampleur long jamboro lo banine. Bon, je pense que pour léser personne, je peux dire que l'événement tout est le kaki selon l'organisation Nengezalaki. Mais en termes de plein, tant on a aussi le bahawa, nazobet la kokufa ya batutolote, mais nazobet la débordement de tolo. Parce que concert ya wenge betaki mais toyoka kata mutasala électricité. Donc ça veut dire batu bazalaki mais à niveau fallait bazalela. Mais quand on voit déjà que place mo zalaki débordé, ça veut dire et dépasser qui nombre normal au batu fo bazala, ne sali que muto komi étouffé. Vous en comprenez? Donc ça veut dire que le concert il a fallu pour pas, c'était réussite totale plus que Wenge pour Ezalaki n'a pas mort d'homme. Tozo bete la mort d'homme toloté, mais tozo bete la dépassement ya batunde tolo. Donc ça veut dire que le concert il y a Wenge Ezalaki n'a batu, mais permettait que batu batika biso ne bandeko na biso ba rendre âme nankolo pour Wenge bataki ba disposition na bango et puis batu bayaki ba suffisaki que batu ba daité. Mais concert il a fallu c'était débordé. Batu baleka iteleme belé ti balibanda awa biso to zalaki to monaki batu musu ba okanga ba crise kuna. Merci beaucoup Nebo connaissez musique et tout ça on continue et les locaux mon asiko yo
Frère Egola, Jésus de Nias, c'est le padre. Azala qui na prison, tout le monde connaît. Koya a Frère Egola. Et Aya Tiaki Badati, il fallait abeta concert, mais vu que Badati Tiaki, sans peut-être tenir compte, soit sans que solo la toba bureau ko kende, que solane sika où il fallait abeter la concert et créer qui mame et comme Félix Oazé quoi, ba comme ko tutoyer pas bagolo a vie poye ba Tiaki pe date ya keno, balé la kondo na biso verkis qui mangana mateta na esplanade ya palais du peuple. Comment na Frère Egola na bateau bazo ko accompagner. Est-ce que vraiment je suis un Frère Egola ou pas? Bon, et ça n'a pas si. Et ça n'a pas si. Comme on a artiste a outil déjà na ba tant moro outil goleka. Ba tant on Frère Egola outil goleka. Azana plus pour ça il y a soutien positif que soutien mo o e ko nuire les sous. Tu vois ba fait na biso ba Félix Oazé quoi, ba marque déposée ya musique ya Congo. Ça veut dire azana ba œuvre oyo auté kotanga na conférence de presse banzembo o apesa papa wimba taka mutu lokwa papa wimba mais Félix Oazé ko apesa banzembo ça veut dire tangu marka uzozo ya na TV pona koloba ke Frère Egola banda musique liboso ya Félix Oazé quoi et soyenga mo mutu parce que être parolier c'est être un artiste. Merci beaucoup to meka kozong ça to komi na sobele suka bisanga balobi jour jimwe kala mingite le 25 décembre. Ah, on a qu'à stade de Marty, l'artiste musicien, héritier Watanabe, Goga, Toto, Atembe, Kosa Nostra, La Pulga, mon fils Bobby, l'artiste présentiel, Oyo. Azana, 7 ans de carrière solo, naïe, 2 albums, retiré d'Emi Anjemi Demo, animi quoi affronter stade de Marty, Oyo. Est-ce que, long jamais, exact, très tôt, à coquille, comme un niveau pour Salapé? Bon, moi je pense qu'héritier Watanabe peut aussi mieux faire. Hein? À cause ça l'appelle le mot il y a danger au batbarose à la surprise mais ce qui m'étonne pour l'instant on n'a pas encore préparé vraiment commencer pardon la promotion ça veut dire en termes de panneaux en termes de nini donc héritier Watanabe Gogan Motona Tembe maître supérieur sans autant vraiment promotion et la mugalisous parce que pour l'instant tout ça on dirait moi qu'on a baissé sans promotion tout la moussiango lisou et ça la bien pour stade des martyrs nazasi Watanabe aza mutu akola na Kinshasa précisément na Kitambo a ebi stade des martyrs bien à côté il y a pas frauder il y a pas somba billet il y a pas marque tout donc ça veut dire stade des martyrs a ebi son monango stade des martyrs c'est une promotion ils ont la makasi pour ils ont la rempli je pense que aux artistes aux aramayele ko côtoyer bato basaki une organisation pe ya fali et ça peu important ko l'accès que réussite nango ezaki par rapport à X to Y pour ezala ka réussite totale la musique ya Congo je pense que ceux qui pour côtoyer bato wana to moni bato o basaki peut-être musique mais ba faire partir na bureau ou ezala ki concert ezala réussite totale aborder bango mona bango solo na bango je pense que ce qui est sali que stade de martyr et tondi et aux alokumu pas seulement à la team Watana ba spiritas et alokumu pe ya musique ya Congo pourquoi pas to conserver kalisu musique ya Congo de na utoloba. Bon moi je pense que héritier Watanabe peut aussi mieux faire hein? À cause ça l'appelle le mot il y a danger au batbarose à la surprise mais ce qui m'étonne pour l'instant on n'a pas encore préparé vraiment commencer pardon la promotion ça veut dire en termes de panneaux en termes de nini donc héritier Watanabe Gogan Motona Tembe maître supérieur sans autant vraiment promotion et la mugalisous parce que pour l'instant tout ça on dirait moi qu'on a baissé sans promotion tout la moussiango lisou et ça la bien pour stade des martyrs nazasi Watanabe aza mutu akola na Kinshasa précisément na Kitambo a ebi stade des martyrs bien à côté il y a pas frauder il y a pas somba billet il y a pas marque tout donc ça veut dire stade des martyrs a ebi son monango stade des martyrs c'est promotion ils ont la makasi pour ils ont la rempli je pense que aux artistes aux aramayele ko côtoyer bato basaki une organisation pe ya fali et ça peu important ko l'accès que réussite nango ezaki par rapport à X to Y pour ezala ka réussite totale la musique ya Congo je pense que ceux qui pour côtoyer bato wana to moni bato o basaki peut-être musique mais ba faire partir na bureau ou ezala ki concert ezala réussite totale aborder bango mona bango solo na bango je pense que ce qui est sali que stade de martyr et tondi et aux alokumu pas seulement à la team Watana ba spiritas et alokumu pe ya musique ya Congo pourquoi pas to conserver kalisu musique ya Congo de na utoloba. Mais Mamumuluba na manike de John maman Prince Babia problème nini na yoki kuna bazo potana kuna o amelaka biloko ya moto Mamuluba lobi manike de John amelaka biloko ya moto amelaka auto yebi banwa pimbo to nini parce que koto Mamuluba manike de John lobi moi ça amelaka masanga na scène ezaka kofunga matolo bandenge Mamuluba amelaka bok scène ezaka kofunga m'expliquer non parce que guerre entre Mamuluba na manike de John. Bon, je pense que Mamuluba a Otalanga, Mayebi Moutou Aza face naye, c'est des longues jambes mon colonel. Au moni internet c'est armé.
Internet c'est armé et puis bazara ba gradé na kati bazali. Quand tu viens, tu touches Maniké de John directement au toucher mon général, il faut mon colonel aya asala expertise ya dossier, on a tout temps un dossier to ba ezanini. Mamuluba. Omoni tant ba bengana ka yo na maison mère. Mutabengana ba bengana makasi. Ayeba ko binata. Ya luketu makasi. Bazolo ba tokebo yazoki ya okay na ibo. Luketu makasi. Vous comprenez? Tant ba bengana ka na maison mère. Mutazala la base ya bo bengano na maison mère eza manikete. Maniké de John na âge na yo kudute na moins âge na yo et ça kenda mikili atanga na Louvière na Belgique bana mikili batala Maniké de John na âge o azanango a chapeauter internet o bino bozana ba flair d'âge bozo ko chapeauter te. Donc il faut avoir du respect tant ozo ya ko tenir ba propos mo devant mon général ya internet oyo ceux qui bobandi na minute débat contradictoire batie na Maniké fara na débat to lo ba pe na français. Et ça la moi ba catastrophe, ça veut dire ba S na ba L na ba voyelle et aux amours passés. Vous comprenez? Il faut avoir du respect. Il faut avoir du respect. Très bien. Ça dit Mamoulouba, il faut avoir du respect na Maniké de John. Pour avoir un niveau na été. Asa maman, asa na bana oyo bazata msu presque âge na Mamoulouba. Ba jonataka di mama même âge na Mamoulouba. Moi na prince babia, a outé goza na voda comme au mona ki ba exploit. Donc ça veut dire il faut avoir du respect. Tant qu'on soya ko tenir ba popo moto ko ba moko il faut ko tala nanu arrière, est-ce que mouton na zoya ko toucher, toza même diapason. Est-ce que mouton na zoya ko toucher, so ga répliquer et aux andeni. Manikaza ex il y a JDT. Ils ont confirmé que non, JDT a bimana Maniké. Maniké ça ex, il y a JDT. Moi j'ai vu des photos. Moi j'ai vu des photos et des photos sexy. Il y a Maniké na artiste on ozotanga kombo. Maniké ça ex, a ça déjà parcours na ba botana babia et tout. A rappeler on a boulu ba comprendre que bateau bango bazora danger, bazara na bango ba ex na ye, abana be ko benga na bango. A yepe bo longo, OK petit. Et Yindeki Mabe, samedi 13 novembre 2022, awa na villa chez Dani Dende, les Real de Madrid. Oezwami na veni Beteke numéro 2, derrière station ma campagne yandi melangaike. Ezalaki na occasion, ya retrouvaille ya batu oyo bankenda ntango na bamboka oyo. Yaya, ndi melangaike la Dani Dende. Eza awa pona koyamba batu nyonso oyo bazako uta de partout dans le monde. Bazana pose ya ko passer. Ba séjour na bango ki toko na ba condition oyo esengeli yaya na ko conseiller yo kotala nulle part ailleurs et pas yemoko Dani Dende le Real de Madrid, l'homme qui arrête le temps. Yaya ndimelanga ike na occasion oyo esangisaki bato tout bakenda ntango ezalaki avec impact na idéologie na kokota botu na ngai nini to monaki présence ya bana poto na numo sese oyo bautaki fraîchement mikili ya poto bayaki awa pona ko savourer villa Dani Dende na ndenge ya kosakana te. Après toye komona entrée ya Patrick Boyo nzete ambila kasavubu ekweya te yepe ayaki toujours avec impact d'idéologie na cadre ya retrouvaille kaka ndenge ezalaka. Ya ndimelanga ike l'architecte très intelligent Simeon Musindondo mundondo ya ba Simeon yepe ayaki na villa Dani Dende toujours na kokota na ye bayambani accolade na le Real de Madrid ba beti li solo a présenté l'architecte expérimenté Simeon Musindondo table par table pe ayeko fanda yaya après yemoko le véritable code ya Willy Mouché du code mondial yaya boyeba pe ayaki akitaki tangwa kiti bayambani accolade nde akoti abandi ko présenter ye table par table kaka ndenge zalaka bato bazalaki awa batondisamaki na esengo na ndenge ya kosakana te sima mukete boye Bijou Vangu la grande dame balobi mwasi ya mbiji oyo afandisa masolo na ndenge ya kosakana te yepe akoti Range Rover vela na ye après akoti a présenté ye a pesimbote afandi toujours avec impact na idéologie yaya sima mukete boye yemoko izebonga balobi Izebonga tangu pe akotaki ezalaki tout fait tout flamme accolade na ndenge ya kosakana te awa ezalaki nde retrouvaille ya bayeba kenda ntango na ndenge ya kosakana te Shiro Chamala pe ayaki koya na dernière minute nde batu kofanda komela champagne whisky bière locale ezalaki au rendez-vous kolia pe komela yaya botela bino moko oleki oke o se servir oyo fandi
olie kitoko pe na suka bango nyonso tu babimaki na libanda pona kozwa mupepe ya paysage ya kitoko botalelanga parking plein ya kosakana te bamituka ya sorte na sorte oyo ekotaki na Villa Dani Dendele Real de Madrid. Ah oui, biloko boye il faut ezala kaka na Villa chez Dani Dendele Real de Madrid yo muto zana mikili ya poto olingi koya Kinshasa ofanda na ba condition oyo eza approprié na ko conseiller yaya sala confiance na Villa chez Dani Dende awa nyonso ezali isine kota kozwa mupepe okozwa mupepe kitoko kaka ndenge ezalaka. Mwana na mwana bendana idéologique mushipa avec une petite partie dit nekele wele battre papa mon appel na baou salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes, bienvenue dans votre chaîne Tumba TV officielle de votre Zakari Mwamba 7M le général de la presse internationale Boubaksaramon papa SKK dit balobi zolozine kotika la toujours zolozine ngaye idéologie ya nzambala bien tiji makolongulu na lobaka na rolata sandal mugoloba na poto tu boko kotiser ngala na château rouge wana bo délégué nga mutu na Israël akitake ko somba sandal Jésus Christ alata mukono rolata sandal sirote no sana bino kaka boye ba dario kimpanga garçon Schengen ba pakarene mbaki ba Joyce Mafuala motema ba mama Fleur Lengisa ba Monique Kase Momo Kasi la présidente de toutes les femmes quinoises moninga ba mama Kamida mama Amida Kamere Chature ba kotizelenga la ba honorable Arnaud Waku motema mama Emerode mukolo ba kotizelenga la bo délégué mutu na château rouge ake kosomba sandal Jésus Christ salata ne mukolo nga rolata sandal sino te na kozana bino kaka boye idéologie ya nzambali nga makolongulu e jedeo e zwela nga makolongulu di balobi toza toujours na kata stade Martyr bo kopone ke nzambala oyo eza ya RT Watana Bego katoto ya Tembe Kostra Nostra oyo toza kotia pona ndenge osana te pona événement le 25 décembre a na kata stade Martyr balobi Zakari Mwamba kwa toujours toza ya mututu toza la au milieu du village toza la musala pona mutu nyonso tout vraiment merci na ba o tout bo sala biso confiance merci na ba o bo s'abonner o na bo s'abonner te bo s'abonner massivement na kata Tumba TV officiel balobi encore et toujours lelo to kotumba na nani ngai to kotumba ba wona long jambe balobi esali mwa mikolo toza na été lelo to kopelisa moto to kosola masolo beledi tokosola compte rendu ya événement il y a le 29 octobre fali pour pas les gars à stade de Martyr poto sola kana na kata stade awa tokoya événement tokoya tokobeta lisolo ya faire gola tokobeta lisolo ya Koffi Olomide selon information que Koffi Olomide a eu embargo il y a 10 ans aux États-Unis via production salarié kuna asomaki soki nini te tango ya Guinée azonga États-Unis ba ko remarquer que asalaki ba production ne ba foutissé 17 000 $. Pe ba pesi embargo dit ça. Est-ce que c'est vrai? Toko développement au awa. Toko beta lisolo ngai toko beta ba solo na longue jambe merci na batutu ba la confiance merci na la patronne Pierrette Bachinde balobi moi Sinzambe DG ya PHB Cargo import et export yom toza na posa ya mutuke uta Dubai kin Kinshasa, Dubai, Angola, Dubai, Tanzanie, ça la confiance na PHB Cargo. Il y a madame Pierrette Bachinde, moi Sinzambe, vrai chéri. Moi ça pemba ko tsara ngitendi. Baobi c'est des choses toujours. Merci beaucoup na honorable Sylvie Moulanga Baba balobi cadre ya ACP. Balobi présidente ya ACP ya Dubai, balobi bana Dubai nyonso. Ba congolais nyonso to ba vivre na Dubai. Bozu molobel na bino oyo ko banda ko lobel na bino na parlement. Honorable Sylvie Moulanga, balobi deux fois té ACP, balobi parti cher. Il y a moko le gouverneur Gentini Mbaka Ngobila le suprême, le grand bac. Balobi deux fois té Sylvie Moulanga, balobi future candidate
na ba élection il y a 2023 vraiment merci beaucoup la confiance là merci beaucoup na ba tutu au soutenir merci na boss de boss Yannick ni à Rombox balobi l'homme qui détient le drapeau il y a Souda Fouana motomoko extrêmement bon merci pour le soutien na yo merci encore une fois de plus na Trésor Mouchi balobi Mouchoua dollar le roi de Mekato balobi Mouchoua dollar le roi de Mekato le terminateur balobi motomoko bien merci beaucoup pour le soutien balobi fondation Mouchi toujours en avant pourquoi pas Trésor Mouzala les demi-dieux na robot ça a été cachement on pas tout les mou bouger lenga masolo ka nozo bouger dit merci beaucoup na batutu balobi ya Roger Ndonga le colonisateur balobi Roger Ndonga le colonisateur naza kolelo mabe balobi bouger lenga yi bijou kava moi si nzambe la kata pa na mawana bijou kava merci beaucoup pour la soutien le autre ça bon na longue jambe deux fois tel longue jambe baza kokota eva tumbaka lombo mo controverse mulu kulumpa wani mashamu meno balobi mukulumpa wani eva tumbaka lombo bouger lenga yi dani dende le Real de Madrid l'homme qui arrête le temps tout ça bon on a longue jambe boss Dani Dende ouais qui arrête le temps deux fois té toi le pont dans ma campagne deux fois té bele ba kana bumbu ba selemba ou ya dans ma campagne boni santé ouais santé bien par la grâce mon belle au kimitishi na yo moi mikolo na bisayo en tout cas ba abonné tout ya tumba besquize belé par rapport à tant on a vu belé nazo mona na tumba te ezala ba circonstance ba tournage ba nini et puis na déplacer qui mais tout ça sco de retour na bokasi ya Nkolo Nzambe tout ça awa donc merci déjà na ya goroti louvozo mami maman Eglon depuis l'Allemagne merci na ya Willy Moucheni et bon séjour na capitale venanga et puis l'honorable Christian Mukouti azala patriote mikolo na bisayo na type moro honorable Mukouti azala patriote président Christian Mukouti azala patriote donc mikolo to soutenir parce que élection 2023 baza ba candidat au Salawane au Salabia na Bukasi Nzambe ngaye merci beaucoup na bourgeois Gentika Songo ex no commet espace gentillesse pourquoi pas na pesa mbote na bébé Chico mannequin à Château Rouge tant on a zalaka boye zaka bébé Chico mannequin à Château Rouge ça la kitoko et puis ça ninga plaisir na mon lati na robe ya Gogan et puis nga na ina bankoi pona kolakisa le roi de la forêt ouais aïe deux fois vraiment merci beaucoup na tout bozo la biso merci tout ça bon on a longue jambe kané na lobaki to robeta beta mo masole belé to simba simba to toucher moi un peu moi trop et to songa non mukie sima mukie to robeta ka moi show wana to marteler sur yango mo likolo et via récite total événement o ya fali poupa to zalaka na on stade to lobelaka yango to monaka grand libulu mais et enfin fali poupa a resiraki très bien na événement na le 29 octobre comment on a récite total événement ya fali poupa et ça là on ndenge nini po olobaka ngo déjà au pronosticaka ngo déjà ouais ça a un plaisir parce que ndeka balobaka omoni tu ne peux pas être convaincu ce qui ozomona mutango azana ye compétent na ko convaincre tam sous conviction aux anango donc ça sûr batutu ba comprendre nga moi eloko na sali ça veut dire jour tozana yo awa je pense c'était avant une semaine ya stade de Martyrs on a abisé tout le monde a grandeur stade de Martyrs ngana yo total yango to tourner to mona d'après biso na misu ya bomoto boto mona bena que il fallait pour pas plan eza gaillard fallait pas au signer autant subata o mais yemo ko fallait pour pas na lobaki na émission na o précédent na lobaki tout est possible à celui qui croit ça veut dire mutu azo croire qu'il peut faire quelque chose o ekoka musabatu tellement yenda croire ça veut dire conviction na ye yo ko douter na ngote po yenda ndimi donc je pense qu'il fallait pour pas andima ke loko wazaki na raison merci beaucoup et je ne cesserai jamais de dire félicitations l'artiste pour gagner Paris au monde biso na Congo ndenge ezaka na makambo nyonso ça veut dire na Congo parmi les défis majeurs parmi les biloko artistes faut relever il faut longola nzungu je pense nzungu eza mince affaire te nzungu eza 80 000 places assises 120 000 places sont débordées mais concert il fallait ça qui n'a plus de 120 000 places yango ça qui étouffé po ngana total ba match na stade de Martyrs ba vita imana stade de Tondi mais to songi banda ko muta daipete donc ça veut dire 120 000 personnes ont étonné dans le match ba Léopard na ba vita imana ancienne et ça qui sera débordé na ba 150 000 160 000 personnes ne ça que ba ça l'a étouffé ba msu to mona ba koyaki mais on ne peut pas faire la fête quand ça brille chez les voisins je pense que bando na biso ba kufaki nous sommes ravis avec ba famille Nabino et puis to senga nzambe ayamba molimo na bino na kimia parce que Bible lobby nzambe avandaka sur l'adoration et la musique donc je pense que beaucoup fina bonzambe pour boire la musique et ça livre kitoko merci beaucoup ba la musique et ça livre kitoko mais côté mususu bato ba se lamenter ba bikeno bon ba mona na bango ba corté tout consort et tout les arara batu ba bimisa ka eloko moko boepo ba luka peut-être mususu
bamoni réussite totale événement yango baluka ba déstabiliser yango lobi que non o ba mort o ba kufi songo ba kufi par jusqu'à présent pe tout ce qu'on a peu bibembete sika pe makambo salama. Bon, je pense que on ne peut pas nier que tout le monde est bibembete tant son excellence ministre il y a intérieur Nabiso Daniel Asselo papa Nabiso tant waya ka salaki constant omoni ba papa ministre comme ba Daniel Asselo baza batu auto ko yate a devant micro tam souto nier ba popo o ya lobby. Je pense que tant on tenir ba propos mo azana ba preuve ya kolakisa pour l'accès ba preuve que tina ba morgue pour la kisa ndenge makambo ezo se dérouler. Nous on n'a pas dit que ceux qui bat bakufi na concert peut-être ndé bat bazolo ba il faut arrêter Fali, il faut arrêter Nani, il faut arrêter qui que ce soit. Nazo mona on dirait bat ba comprendre mes côté. Mibeko lobby, l'infraction est individuelle. Ça veut dire individualité on a ezo utana producteur. Fali pour passer c'est un simple produit. Fallait ça produit. Ce n'était pas Fali qui était l'organisateur à Stade des Martyrs. Ce n'était pas Fali. Et ça n'a pas une organisation à Stade des Martyrs. Mais la belle il a fallu pour pas. Et ça qui peut représenter pour nous soutenir événement. Mais la belle il a fallu pour pas aussi. Et ça n'a chef nango oyo akumbela rango et non que Fali. Ça veut dire Fali dans la belle il a fallu un simple produit. Fali devant producteur un simple produit. Mais je pense que batu o bakenda ginde na utso ba ah molimo na pe na kimia. Mais la vie continue. Ça veut dire batu batikali ndeka balobaka qui vivra verra. Yango siko batu ba vivre les sous les 25 total mais on ne souhaite pas que ba mort d'Omezala. Je pense que Héritier Watana va prendre des dispositions où Rosala ke ba désagrémer ça. Maintenant pour un événement il fallait pour papa Batoupé ba meki kozongi sango mo polémique ya rotala keno événement il fallait pour pas un événement ya clan Wenge ni les ana réussite totale et qui yo za na franc parler na ba internet tout baso la à travers le monde réussite totale ya événement il fallait pour pas sur le plan plein sur le plan tout et tout consort na événement ya clan Wenge mbao ba jibe ba wera bango tout ba sangana lelo so rotali sur le plan et en plaire long jamboro lo banine. Bon, je pense que pour léser personne, je peux dire que bah événement tout les kaki selon l'organisation ndenge zalaki. Mais en termes de plein, tant on a aussi le ba awa, nazo bete la kokufa ya batu toloté. Mais nazo bete la débordement de tolo. Parce que concert ya Wenge betaki mais toyoka ka tamuta sala électricité. Donc ça veut dire batu bazalaki mais na niveau fallait bazalela. Mais quand on voit déjà que place mo zalaki débordé, ça veut dire et dépasser qui nombre normal au batu fo bazala, ne sali ke muta komi étouffé. Donc ça veut dire que le concert il a fallu pour pas c'était réussite totale plus que Wenge pour ezalaki na ba mort d'homme. Tozo bete la mort d'homme toloté mais tozo bete la dépassement ya batunde tolo. Donc ça veut dire que concert ya Wenge ezalaki na batu mais permettait que batu batika biso ne bande ko na biso ba rendre âme na nkolo pour Wenge bataki ba disposition na bango et puis batu bayaki ba suffisaki que batu ba daité mais concert ya fallu c'était débordé. Batu baleka iteleme belé ti balibanda awa biso to zalaki ato monaki batu musu ba okanga ba crise kuna na kati mais batu musu baza libanda ba olinga bakota. Donc ça veut dire débordement zaki total concert ya Fali ndeka balobaka apprécier l'homme à son époque. Maintenant c'est l'époque de Fali. Il faut tout s'incliner devant Fali, tout comprendre que Fali qui chapeaute qui amène musique ya Congo à otambusa drapeau plus loin par rapport aux autres. Prochainement tamsu bande ko musu ba ça la plus que Fali parce que point na vie ya mutu batsakate. Ngana yo toye bakate ke lelo pe tokoza na Fali na musique toye bakate toye ba ke Wenge ba revendre éternellement ba Kofi ba revendre éternellement mais ne ba chaque chose à son temps. Ça veut dire il y a un temps pour tout, c'est le temps de Wenge c'est le temps de Fali plutôt to assumer que Fali ndazo chapeauter musique ya Congo pour l'instant et ko déranger mu douter pour Fali pandimaka ba prédécesseur na ye pourquoi pas bondima lelo oeza époque ya Fali donc. Merci beaucoup lelo eza époque ya Fali merci na boss de boss c'est Pablo Kini dispatchante le seul et l'unique déclarant o ya fandisa masolo na kata Luanda na Pablo Kini merci pour na soutien na yo merci na sénateur ya Nzambe balobi fondé pipi de lelo na robo sénateur merci na bino tout boza toujours wana au fouet moula pour soutenir Tumba TV officiel merci encore une fois de plus na Pablo Kitambala patron maison Kitam service balobi Pablo Kitambala patron ya maison Kitam service merci vraiment pour na soutien merci na Kelingole la motema Patrick Amisi en direct de Montréal la Mousselanga Montréal tout bazala kolamuka merci na Judith Mouipata motema Serge Mbo Vianel Mbumba élégantissimo Chinyong Lutondo Priongan princesse Lutondo merci pour la soutien la bino boza toujours wano fouet moulin pour na soutenir grâce Djonga de Paris la maman de Kylian Mbaye na robot sur la terre boza toujours wano to continuer bongo na long jambe lobi que non événement a fallu et l'équipe il y a clan Wenge là vraiment comme on a sur le plan plein et tout consort vraiment et là c'est vrai aux en franc parler maintenant aujourd'hui comme on a
Fali Poupa qui na soutien à terre mutu moroté. Ni à père naé musicalement qui est Koffi Olomide, ni à terre la vie à Wenge. Parce que ça aura toujours respect, à tirer la référence, na vie naé tout à clan parce que ba pesa lengi. C'est ça. Ya Rosala o aza musicien. Maintenant comme on a ta soutien moroté quelconque, ya mutu ata ko na page pas mater ko lo baboye na TVT mais notre jeune frère consort. Mais à Betty concert, on a beta concert wana na ba warrior naé, na ba fano balinga la bonne musique. Comment on a eloko wana sala onde nini? Bon, ça n'est pas si makasi parce que réussite il a fallu et ça pour le Congo ya Congo. So il fallait attendre ici stade des martyrs bon le c'est les Congo qui gagnent. Mais tant on va comprendre que tout ça n'a pas ça pour promouvoir Congo et non qu'il y a pour promouvoir la fertilité na biso en tout cas ça fait très mal au cœur. Mais je pense que je ne peux pas avoir soutien tamsou ya batu mais si on a soutien Nzambe na ya Fouananga en tout cas soutien Nzambe d'abord et le cas soutien batu nyozo pour ekolo mokili. Ça veut dire ata X to Y au tient au soutien tellement Nzambe au soutenir ça va tenir et puis réussite nango et ça là qui to résultat nango et ça là qui na stade des martyrs les gens ont déplacé de partout au baoutaki ba comprendre que c'est maintenant Fali Poupa qui chapeaute la musique congolaise. C'est Fali Poupa qui chapeaute la musique congolaise et l'album qui est attendu presque na ba couche surtout c'est 16 décembre Formule 7 et artiste MC Fali Poupa déjà tous en bloqué tous en seyo tous en science-fiction et tout chose garde du cœur oh ya c'est bon featuring na Charlotte Dipanda déjà ba yemba ki ngo pe na stade de Martyrs ba pesa rappel lengi na ngo na stade de Martyrs et avant goût déjà comment na ba biloko yo oh ezala kata Formule 7 déjà oh ça pesi biso ozo s'attendre na Formule 7 na biloko susu nini. Bon, là, nous s'attendre à la Formule 7 na disque d'or certifié les sous. Ah bon? Disque d'or. Rumba Siko. Rumba Siko et soit disque d'or certifié, ça l'a bien. Parce que Fali Poupa vient de prendre disque d'or, il y a Snap na Tokos 1. Ça veut dire Tokos 1 et Zagi na Bastille na ngomo boya musique. Ça veut dire côté bagou na ngomo et pesa qui fait plaisir et puis bah tout bazala qui très à l'aise ceux qui bazou on la vision. Il y a Formule 7 en tout cas Toros a surpris. Il y a qu'on reprendre les sous disque d'or certifié pour et Matissa pas seulement artiste et Matissa pas musique ya Congo, pourquoi pas ba warrior au basaka batu au ba supporta kai. Donc moi je crois en Fali Poupa que akobimisa ebele oh tam susu kutuna na bimisité ça veut dire ba makambo tozomona eza ba avant goût mais bat balongo la biso tam su na critère que to kana ba parti pris non tous en a parti prité mais tous le bela makambo ozo salama pour l'instant pour ni temps totel mi tous le bela masolo emeliate parce que en actualité té tous le bela Fali poise en actualité et puis to le bela héritier poise en actualité na stade de mardi le 25 décembre donc je pense que Fali Poupa photo de ça et poids il faut te soutenir ye ba vieux faut pas comprendre que ba petit oyo ba petit o ba ko faire promouvoir musique ya Congo de père que musique na biso que ne sous na Côte d'Ivoire té na ba Sénégal té na ba Nigeria té pour ba iba biso déjà musique ba Fali ba sali effort ti ba kaiti musique e bali pour pona ko longola musique na Côte d'Ivoire ko ya nango ti awa faut ya ba science fiction faut ya ba nzembo lokwa ba David Mangaya ya faire faut ya ba nzembo lokwa ba gombe na gombe héritier donc ça veut dire artiste et tout baso se soutenir ba on sala effort ba boto la musique et pas ba nigérien ba ivoirien to son ça on a Congo pour to la ça bango so ndenge ba ko coloniser musique donc ça merci beaucoup ne ba coloniser musique et tout ça va continuer et les locaux mon asiko faire rigolo la Jésus de Nias le padre azalaki na prison tout le monde connaît koya ya faire rigolo et aya tiaki ba date moko il fallait abeta concert mais vu que ba date tiaki sans peut-être tenir compte soit sans que solo la to ba bureau ko kende ko solo na esika où il fallait abeta la concert et créa ki mame et comme Félix Oise quoi ba comme ko tutoyer pas ba golo a vie poye ba tiaki pe date ya keno balé la kondo na biso verkis ki manga na mateta na esplanade ya palais du peuple comment on a fait rigolo na bateau bazo ko accompagner est-ce que vraiment zo sunga fait rigolo ou pas parce que tant artiste a pesi et sika robeta mais faut déjà binobo kende bo solo la yango équipe d'avance bo solo bo wi que déjà to caler date tel jour tel comme ça mais vu que non ba sala yango te et après ba yo aussi ba oza la surprise si makeno voilà non bo soli saki makambu boete bo zongi saki boete moyen bo beta ko tete ba niler concert na ye comment na bloc on a tu sala ki ondeli. Bon, et ça n'a pas si comme on a artiste a outil déjà na ba tant moro outil goleka ba tant on fait rigolo outil goleka azana plus pour ça il y a soutien positif que soutien mo o ego nuire les sous tu vois ba fait na biso ba Félix Oise quoi ba za ba marque déposée ya musique ya Congo ça veut dire azana ba œuvre
oyo auta kotanga na conférence de presse banzembo o apesa papa oyemba taka mutu lokwa papa oyemba mais Félix Wazekwa apesa banzembo ça veut dire tangu marka uzozo ya na TV pour na koloba ke faire rigola banda musique liboso ya Félix Wazekwa et soyenga mo mutu parce que être parolier c'est être un artiste. Je ne crois pas qu'un parolier ce qui a yebi musique teto azan accord musical te azoata ko komanzembo si ça veut dire bango pona bango artiste basaka ba musicien. Alors que peintre aussi c'est un artiste. Plasticien aussi c'est un artiste. Oui. Mais bon, c'est limité à un artiste et musicien parce que musique n'est pas moi au top par rapport à Nabiso ya Congo. Mais si on t'a demandé mamboka où est cultivé, on comprend que dans le département tout dans la couche tout, il y a culture, bango tout bazo vibrer, bazo œuvrer. Mais tellement biso na Congo, tous on attend à ko apprendre ma mususu, c'est pas aussi mauvais. Mais tous qui moi temps belé à ko banaliser makambo autant sur les principal to pesa mingi futilité valeur mais je pense qu'avec notre président notre papa Fatih Beton on va revenir il y a kozong ça se culture parce que il y a ça de un an au moins na poto ayebi makambo ya culture ndenge tambola je pense qu'il y a repesa ba instruction la ministre de la culture pour meka ko fongola makambo ebele na département ya culture pour ba congolais ba comprendre que et le pesa la culture mais to banda ko ignorant donc c'est un peu ça donc il faut avoir beaucoup de respect na ba vieux le roi ba Félix Wazekwa oh ba sali trop na musique ya Congo. Et puis, ceux qui ont assuré que on dirait concert Yasselo na Imka. Ça veut dire on réserve saleté, mais on sort le bêta. Dans matière de marketing, dans la matière il y a l'espace, bako porter plainte parce que batumusu tamsu bazana posa ba louango pour le mariage le 25, yo lobi que c'est louango. Dans matière il y a commerce ba kangayo. Donc les autres de père na makambo ya faire rigola. Yo assure que papa le roi papa Mbosso akobo sana na pesa batumo date ya le 19 après na pesa on sou Wazekwa. Et puis na mayele ya papa Mbosso makambutu ele kana paye du peuple on a tout ce qui est ko réserver place ba komarango na kaye. Donc avant na pesa yo mutu oko ya prédécesseur date faut na revoir na nous date on ezaki quand pour to pesa quand. Mais comment toi tu peux passer à la télé lobi que papa Mbosso lobaki to ko beta mais on dirait papa Mbosso mutapesa d'abord place na palais du peuple. On dirait yango parce que Félix Wazekwa monstre à l'accès de ma vidéo oh bah coutez na papa Mbosso parce que là qui na papa Mbosso na bureau mobimba d'administration mobimba ya palais du peuple zawana quand on parle palais du peuple to sur la deux chambres to sur la chambre haute chambre basse to soli papa Mbosso na papa na biso bati lukwebo donc département on a peut-être ezaka plus stratégique ya papa Mbosso que ya papa bati lukwebo c'est pour cela na on solo la signature par rapport à papa bati lukwebo mais ya papa Mbosso pardon mais ekoiko sala à travers mutu oyo azalaka mieux placé ya ko signer de makambo wana. Donc ils ont un département il y a papa Mbosso mais à travers bureau na ye o ba travailler pour na makambo wana. Donc je ne pense pas que batumo obo ba ko ya na monopole ya ko finga ba vieux le quoi ba Félix Wazekwa alors que mutu oto linga beto la wana c'est une icône ya musique ya mboka na biso. C'est un artiste. Papa na biso Ferkis wana c'est un artiste. Mais ce que tant yo zo ya ko insulter, tant yo zo ya ko déplacer ba langage na mémoire ya papa le rôle à Ferkis. Est-ce que vous assure que le roi de la forêt ba se pelana? Est-ce que vous assure que papa chéri ba se pelana yo? Ça veut dire mukolo bango ba okufa pour mutunyoso tout homme est mortel to okufa un jour mukolo pe bango ba okufa yo oya ko beta concert na salle o ba kolela bango. Donc ça fait très mal. Ya on a le baka na ko cesser pété ko loba que faire rigola il faut revoir bureau. Il faut revoir bureau. Il faut revoir bureau. Je pense que conclusion finale. Et ça rendait à bureau. Ça veut dire que vanda autour ya table moko sur la ndenge ni toko finir dossier auto bandagi. Tel exemple mot typique. Tolobela bureau Charlie Prince. Ayo expliquer biso que trophée fer azui il y a meilleure mélodie et l'équipe disque d'or na valeur. Tel le décret. Trophée fer azui il y a best mélodie et l'équipe disque d'or na valeur. Tala eloko mutu azwa ko apprendre biso. Parce que eloko bongo okoko kotsa ko pe na kaboshi ya artiste lobi to lobi kuna so ba yembie na chaîne moi munena lo ba ke disque na l'équipe disque d'or alors que ce n'était pas le cas. Botika roya devant artiste pour flatter bango. Botika roya pas artiste pour bo luka bo se faire buzz, boya pas artiste pour promouvoir Moussa na bango et puis ça bien. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Et ça bien, c'est un peu ça. Et tout ça va continuer mon mouké et tout ça va continuer mouké mais comment on a bah propos
ya koloba disque wana oye azui soit déjà na Afrique du Sud wana keno balobi ya mélodie ceux qui encouragement et tout comme ça bango bagolo ba misu ba bengi que ça il a disque d'or déjà ya ngona disque d'or et consort et tout maintenant siko jusqu'à présent bango mo ba mi tatabana koto ba misu baloba keza disque d'or koto baloba keza encouragement to nini ndenge à côté na maison Sony ba pesi encouragement koto mususu ba journaliste na ye ba o ba communicateur na ye balobi ke eleki disque d'or na valeur koyoka biloko wana ko laver pour laver batu cerveau ya ko luka ko éclaircir bango nini ko yebisa bango bon na ko yebisa bango kaka ba comprendre que trophée on a fait rigolo azui eza trophée o eza ba pesi yango na maison Sony Music eza maison oyo et produire dynastie ça veut dire ba pesi yango par rapport ya maison na bango donc eza trophée mo restreinte ndenge ba to le ba en français eza limité kaka par Sony Music mais disque d'or eza maka mususu snap oyo epé ça disque d'or eza na droit ya ko pesa ba artiste nyonso o elingi et ko pesa un jour ferré et puis si pe lobby kuna héritier et puis si pe lobby kuna bill et puis si pe lobby kuna songolo pakala donc ça veut dire trophée offert à Zwaki et ça na département et mélodie ça veut dire mélodie selon Sony Music meilleure mélodie il y a ba disque o ebet na Sony Music c'était dynastie mais disque d'or fallait azui ça n'a rien à voir na ba trophée na bango na musubazu merci beaucoup ça n'a rien à voir na ba trophée na bango parlons un peu de Koffi Olomide abada bossa mboka paparapa oyo azalaki bongo na États-Unis auti ko sala tournée na kati États-Unis tournée mo bimbo asali na kati États-Unis koya na ye na Guinée bazalaki sur la production mo na Guinée na ni quartier la terre awa ya Kini koya kuna kozonga balobi ke non ba kangaki soka futaki nini moko te vi ba tournée asalaki et ba futisi amanda 17000 na ba pesi embargo ya 10 ans akokutana États-Unis. Est-ce que oyoki information wana? Ouais, na yoki yango mais je pense que nga na yoki on a sens loko à radio totoir. Na yoki on le radio totoir ça veut dire bazo spéculer makambo bazo maîtriser té. Ça dit bazo ba makambo o baza na ba preuve nango té. Moi jusqu'à présent na s'investir sur dossier wana ya fait na biso Koffi Olomide, j'ai pas eu éclaircissement moko boya bien. Ça veut dire eloko moko boya palpable on a goya tamsuna expliquer mokili mabota la biso. Mais moi je pense que Koffi Olomide est bien important, aza bien, aza calme, azo exercer musala na toujours ya musique ninga salaka. Mais j'ai pas eu vraiment na ba confirmation par rapport à arrestation à Koffi Olomide ou qui que ce soit. Les jours que je vais avoir ça, naza sûr que tout le monde en a yo, toko pesa batu information pour biso ah to ya rapona pesa batu information à temps réel. On ne peut pas venir ici pour pesa batu information au lobby to tata banana. Donc je pense les jours que je vais voir confirmation, il y a dossier wana na revenir pour expliquer batu tout ba biso. Merci. Nengendu les okende longue jambe. Est-ce que toza ko to wana mo assurance moko ya romona ke non musique ezosonga na place na ngoto tem. Bon, je pense que musique est on a passé nango ya petit zaclé. Nga yo yebi biso toza batu auto s'investissaka par rapport à ba dossier par rapport à culture. Omoni biso to lire ande na culture. Donc ça veut dire nazana ba précision ya makambo ya culture ke makambo ya politique. Donc je pense que musique ya Congo ezwa ki tan ilalaki. Omoni na ko ba musique ya Congo ezwi tan nini ya ko zonga na place nango. Ezwi bena monopole ya ko arracher musique zonga na place nango. Tango papa Chéra lobi le monde a été redémarré. Donc ça veut dire, tu comprends est-ce que tu as la mise en jour de la musique ya Congo. Donc je t'apprends que la musique ya Congo pour l'instant, ils ont une place dans les alaka. Si quoi, ils ont pour l'instant qu'on maintenir si qu'on a place wana. Parce que n'enga tozu yango. Ce que tu tiki yango lisu to otala ka mi pandi to rêver. La vidéo pas ko ya duso na sama ko la yibi yango lisu. Donc ça veut dire il faut que tu maintenir yango. Maintien yango ezo utawapi na solidarité. Ça veut dire ngana lobaka on peut faire la guerre toko sa guerre te bambongo neti ya ba guerre ya musique ya ba ranki na musique bat balia des comptes final nango za wenge ndenge mbongo ya ba porte parole muto ali yango zaka Sankara de Kuta mbongo ya tiraillement na musique ya Congo bat balia yango wenge on peut faire ba guerre ya tiraillement ya musique ya wenge ça fait partie de la musique par rapport ya ba vieux ndenge balakisa biso mais c'est pas vraiment na importance majeure na place ya ko se focaliser na makambo ça très important yo se focaliser na makambo ya guerre alors que studio zo zela o baninga musu bazo luka décembre bat ba obi na ndeni donc ça veut dire musique ya Congo ezonga problème ça siko il faut to maintenir yango mais je pense qu'avec ba musique ya ba Fally Ipupa ya ba faire rigola ya Berité Watanabe ba Bill Clinton au générique déjà ebimi no stress nazo ça va déjà ba télécharger na ba plateforme internet to kozwa tan kozonga ça siko musique ya Congo na mboka. Merci beaucoup to meka kozonga ça to komi na sobele suka bisanga balobi
jour Jimwe Kalamingite le 25 décembre on a kata stade Martyr l'artiste musicien héritier Watanabe Go Gato to Yatembe Kosa Nostra la Pulga mon fils Babi l'artiste présidentiel Oyo azana 7 ans de carrière solo naie 2 albums retirada Emi Ange Mi Démon animi ko affronter stade Martyr Oyo est-ce que long jamais exact très tôt à coquille pena comme le niveau pour Rosalapé. Bon, moi je pense qu'Héritier Watanabe peut aussi mieux faire. À Rosalapé, le mot est danger, au Batbaros à la surprise. Ce qui m'étonne pour l'instant, on n'a pas encore préparé vraiment, commencé pardon, la promotion. Ça veut dire en termes de panneaux, en termes de nini, donc Héritier Watanabe Gogan, Motona Tembe, maître supérieur, sans autant vraiment promotion et la Mougalisou parce que pour l'instant, tout ça, on dirait moi qu'on a baissé. Sans promotion, tout la Moussango Lissou et ça la bien. Pour Stade des Martyrs, Nazasi Watanabe Aza Moutou Akola na Kinshasa, précisément na Kitambo, à Ebi Stade des Martyrs, bien à Kotango, il y a pas fraudé, il y a pas somba billet, il y a pas marque et tout. Donc ça veut dire Stade des Martyrs, à Ebi Somonango. Stade des Martyrs, c'est une promotion, ils ont la makasi pour ils ont la rempli. Je pense que aux artistes aux aramayele qu'on côtoie bateau basaki une organisation paye à Fali et ça peut important qu'on l'accélère que réussite nango ezaki par rapport à X to Y pour ils ont la réussite totale la musique ya Congo. Je pense que ceux qui peuvent côtoyer bateau wana tout le monde bateau basaki peut-être musique mais va faire partir na bureau ou et ça qui concert ils ont la réussite totale. Aborder bango, mona bango, solo na bango, je pense que ce qui est sali que Stade des Martyrs est tondi et aux alokumu pas seulement à la team Watana Basfiritas et aux alokumu pe la musique ya Congo, pourquoi pas tout conserver Kalisu musique ya Congo de na utoloba. Tout conserver musique à Congo mais sous comment il y a certaines personnes balo baké ils a très tôt héritier à Welisi il fallait nanou joana nous tape parce que pour venir comment on a fait rigolo à coutu wa banda carrière pe availler oh baza ba préparer ba carrière ndenge mo na fali poupa baza pe na ba le bon pe à succès mais quand même mais qui causait ko signer Stade des Martyrs mais héritier Watanabe na 7 ans carrière solo 2 albums animés à affronter mais c'est comme si yepo na ye babi derrière ye kande tellement ba jibem piana ba Clawenge Weranson bazawana eza jour anniversaire Weranson bana maison ba roya bana BCB ba roya Clawenge roya et ko tia popo na ye zaka keno tellement Clawenge za derrière yango yepe andimi a signé Stade des Martyrs mais na ki ye moko penza piendate. Bon, je pense qu'Héritier Watanabe a signé Stade pour un sentiment à signer. Aza sûr et pas ça convaincu na Mambo Azoloba. Au moment mi ange mi démon, on peut dire mi ange mi démon et zong sibiso na sera ba wenge. Ba mulolo, ba sera ba le roi de la forêt. Oh ba sera ba système à ko beta disque et vandi peut marcher 4 ans. Et vandi peut marcher peut 3 ans. Les là ceux qui te compter mi ange mi démon et combien d'années? C'est presque 2 ans. Mais banda musique ya Congo ezonga na place auto zongi o. Disque pour ça la tête 2 ans. Ata une année à Pamba et comment possible? Ça veut dire Baptiste c'est comment abetika à 6 mois musuye. Abetika à 5 mois musuye. Donc ça veut dire Héritier Watanabe peut mieux faire que oh bat musu basale puis soué dans ça que Héritier Watanabe asala ta koleka fali. Et ça bien. Asala koleka fali. Mais fali yemo loba auto loba lelo leka auto loba lobby. Comment Héritier Watanabe a loba après fali aller aloba moins. Non, il faut que loba plus et ça la bien. Et ça la bien. Merci beaucoup et on sait parce que stratégie ni peut europe ça na bureau restreinte il y a Héritier Watanabe parce que bazamo ko séjourner ba kebongo maki na Afrique du Sud et sika bazali na la team Mobimba la team Watamobimba bazakuna et ba rozonga il y a de cela et de ces 4 matins après quelques jours il y a production maintenant ni le royaume ça Héritier Watanabe tam sous à travers tumba pour atala rapé et na ba bureau baza pembe na ye ba stratégie ni no bazala ngopena posa pour basala pour que pour la réussite totale événement il y a le 25. Ouais, merci beaucoup. Naza sûr que Héritier Watanabe Gogan Motona Tembe maître supérieur à côté la émission au point la tumba. Je pense que premier apport nanga na ko pesa et ça qui y a ça la promotion mo consistant. Et puis yami balé et ça ko zalakidi baté na balobi o ezolo ba internet parce que il y a beaucoup de personnes o akolo ba que ce que tikelinga charge wana je peux mieux faire que les autres to petits aclés et ko ça vraiment faux ça veut dire bato ba roya wana ba roya tellement ko flatter et non qu'il y a ça la réussite il y a Stade des Martyrs et puis des 3 il faut qu'on se prépare à conséquence pour Stade des Martyrs et ça le roi ba parking il y a ba grand hôtel T et ça le roi ba Shark Club T et ça le roi ba Fikin T donc ça veut dire Stade des Martyrs et ça c'est un matériel il faut ça la consistant 2 il faut ba ingénieur ou ba expérimenter 3 il faut qu'on faire déplacer Batou
oyo bakozala ta mususu en mesure ya koya en terme de fali pour asalaki batu tout ba voyager net ba yekini ba libanda ya mboka bazana droit ta mususu ya kozala loger quelque part ba stratégie on appelle ezo sala bien. Je pense que bato bazaki parmi ba producteurs ndé bazaki tap mususu mental wana. On s'en va mais Héritier Watanabe, je sais que ça ma stratégie est belle. On a ça la plus que on a lobby, mais ce qui a sangi si on a lobby et on ça vraiment stade des martyrs et ça l'a rempli. Maintenant tu as déjà le 6 parce que jour J moins 19 jours. Parce que jour J moins 19 jours déjà bango kuna baza kuna na Afrique du Sud, aux hommes on a été déjà bataille comme moi serré, matin comme moi un peu moi serré pour un événement comme si les gens se doutent bah oui ah est-ce que vraiment événement ça la marque est-ce que moi était quand même fallu à la muka qui na un mois moko déjà abandi ko travailler tout sentir tout ba panneau mati par-ci par-là on a ba carnaval ba nini et tout même na avion et tambola likolo et tout na bandérole le consort mais hier comme na totika na 19 jours mais c'est comme si mon pépéna exacté bato ba senti mon pépété que pena événement et on sala en rata ça des martyrs. Bon, moi je pense Héritier Watanabe Bendeka balbaka musapimo sur les longuités na minute oyo aza produit aza na posa ya ko se concentrer na bilei o ayo lesa na stade des martyrs bato baza censé ya ko salango eza bato baza autour ya bureau na ye. Je pense que makamutozolo ba a ezo koma boza en Afrique du Sud biso toza na Congo soki bozo solana bato baza na Congo bazo assurer bino que awa déjà eza capté total bazo kosa ça veut dire ti siko na kini tozana no moi timide na Congo tozana no moi timide ça veut dire bato bazo ba komi ko se douter bazo se poser ba question est-ce que concert Héritier Watanabe ekozala vraiment to ekozala te mais ngana assurer bato tout bazo se déplacer déjà partout à travers le monde concert Héritier Watanabe ekozala na stade des martyrs. C'est pour cela toye awa pour na ko expliquer bino que stade des martyrs bientôt awa ba préparatif nango zo banda déjà ba décoration ba ndenge tout mais en termes de promotion en termes de golambusa batu ezana mona muso azana ba bumbu selemba uto ba commune to kotanga kombote azana tanta musuté roya na stade de martyrs pour retourner ceux qui concert gozala toté mais à travers TV à travers Kolobanda on comprend que concert ezali bureau porte-parole manager batutu boza aux alentours Héritier Watanabe bola musa promotion pour stade de martyrs oyo ezala rempli. Merci beaucoup. Balam sa promotion pour le stade de Martigues à la rempli na ebike Charlie Rubenga balobi Charlie Rubesh SG ya la team Wata na ebike directeur marketing d'Adimula Bazawana ba Francis Dibaya Bazatu et consort boyo ki boko misé la paix Wata message au parce que batu baza pena subasi mituni parce que le monde qui concert a fallu pour pas ba sponsor ezalaki très bien belé ba sponsor ezalaki est belé est-ce que pas ya Wata est-ce que ba sponsor ezali est-ce que Wata zo betaka ndulongo po beta to est-ce que zo beta vraiment est-ce que ba sponsor ba approcher Wata o ezaki non arozo ba billet ndenge ezalaki parce que era ni fallait pour ezalaki ba sponsor et ba sombi ba billet ba sponsor so bazo pesa ce qu'on a ba produit na ba consommateur na bango mais est-ce que Wata na be pas ça ba sponsor o bazo ko accompagner événement na ye. Bon, moi je pense que Héritier Watanabe a osé en côté. Pour Héritier Watanabe au départ déjà c'est un artiste intelligent. En termes d'intelligence, je pense que ça la réussite totale. Mais tu retournes dans le panneau parce que sponsor pour toi c'est à travers le panneau de toi sponsor Bazali. Donc tout c'est là panneau et s'augmenter et matamata Kinshasa on va voir sponsor bazanani mais il faut qu'on ait plus de sponsors pour les gars utoloba basomba ba quantité ya billets bateka yango na ba consommateur na bango de peur que ba billets ça la propager pour stade des martyrs et ça la rempli. Donc je pense que Héritier Watanabe peut faire mieux par rapport au département au lobby wana et au Legaitoko. Merci beaucoup. Mais Mamumuluba na manike de John maman Prince Babia. Problème nini na yoki kuna bazo potana kuna o amelaka biloko ya moto. Mamumuluba lobi manike de John amelaka biloko ya moto amelaka auto yebi ba noir pimbo to nini parce que koto Mamumuluba manike de John moi ça melaka masanga na scène ezaka kofunga matolo bandenge Mamuluba melaka bok scène ezaka kofunga mais expliquez-nous parce que guerre entre Mamuluba na manike de John. Bon je pense que Mamuluba aotalanga mayebi mutu oaza face na ye c'est des longues jambes mon colonel omoni internet c'est armé et puis batu bazara ba gradé na kati bazali quand tu viens tu touches manike de John directement au toucher mon général il faut mon colonel aya asala expertise ya dossier on a tout un dossier to ba ezanini Mamuluba omoni tant ba bengana ka yo na maison mère mutabengana ba bengana makasi ayeba ko binata ya ba ketu makasi bazolo ba toke bo yazo kya okena ibo
luketu makasi. Oh. Vous comprenez? Tant que bengana na maison mère, mutazala la base ya bobengano na maison mère eza manikete. Omoni na commencé aussi même ça qui na cuisse de poulet. Donc yon artiste X to Y. Toroyoka yango. Donc il faut avoir du respect. Manike de John na âge na yo. Dazara na ndako libala. Manike de John na âge na yo kudute na moins âge na yo. Et ça kenda mikili atanga na Louvière na Belgique. Bana mikili batala. Manike de John na âge o azanango a chapeauter internet o bino bozana ba flair d'âge bozo ko chapeauter. Donc il faut avoir du respect tant ozo ya ko tenir ba propos mo devant mon général et internet oyo ceux qui bobandi na minute débat contradictoire ba tio na manike fara na débat to lo ba pe na français et ça la moi ba catastrophe ça veut dire ba S na ba L na ba voyelle et aux moi passé. Vous comprenez? Donc il faut avoir du respect. Faut avoir du respect. Très bien. Ça dit Mamoulouba, faut avoir du respect na manike de John. Pour à niveau na été. Asa maman, asa na bana oyo bazata msu presque âge na Mamoulouba. Ba jonataka di mama même âge na Mamoulouba. Moi na prince babia, aute goza na voda comme au mona ki ba exploit. Donc ça veut dire il faut avoir du respect. Tant qu'on soya ko tenir ba popo moto ko ba moko il faut ko tala nanu arrière, est-ce que mouton na zoya ko toucher, toza même diapason. Est-ce que mouton na zoya ko toucher, so ga répliquer aux andeni. Donc ça veut dire il faut qu'on ça na maîtrise tant qu'on soya so meli biloko na ba fort na yo to ba masanga na yo, za na maîtrise ya ko lo ba makamususu na TV parce que nazata msu na plan B moko soki na ye wana sko ezapena internet mais c'est YouTube ba bengani esko na Congo. Et aux catastrophe na biso bat ba aussi la misala. Poso ba kangi YouTube bat ba komi ba mbawiste. Na aussi ça va misala. Vraiment siko. Pour YouTube ba comme un système ya ko interpréter maloba. Parce que maloba na loba wana na YouTube ye mo eza pasi. Muto akoma maloba wana faut biki pene ebukana. Vraiment. Mais là siko to n'est pas etozo ne pas. Manike de John ni na JDT mulopwe. Ok, JDT à la radio nae. Ce que tango mimi bakemba. Aroyo que le remonte à côté si poto na libala ya batu. JDT mulopwe na moi si na mimi bakemba koyoka keno aleka et pas keno lo bakeno JDT Jonae ce gars bimanae alukaye et tout comme ça. Asa ex et c'est le rotin. Est-ce que yo mère titulaire so ba beto masolo ya ex et go déranger. Manika sa ex il y a JDT. Yo so confirmé que non JDT abimana maniki. Manika sa ex il y a JDT. Moi j'ai vu des photos. Moi j'ai vu des photos et des photos sexy. Il y a Maniké na artiste on ozotanga kombo. Manika sa ex a ça déjà parcours na ba botana babia et tout. A rappeler on a boulu ba comprendre gars que bateau bango bazora danger. Bazara na bango ba ex na ye abana be ko benga na bango. A yepe boy. Longo bakay petit. Tika ba je ko on est dans sa pimbote papa. Yo so côté la mutuna on a sa pimbote. Papa, est-ce que pena normal la JDT depuis to yoka lisolongo beta mateka ka lelo aya ko créer le romoro boy pour appeler c'est lengi. Nabia. Si botala Maniké na bo mona ke vilaine. Maniké vilaine. Maniké c'est une belle femme na ebisa yo ba série wana ko tunde la somo. Mais lelo ba crête nango ça la kaka pour elaxa que on reconnaît un monde par son habit. Ça veut dire à travers ba lèvres sensuelles na ba ziedou. Faut comprendre. Maniké ça ba lèvres sensuelles na ba ziedou papa. L'homme j'aime. C'est comme ça de Maniké. Maniké. Alors ma lèvre sensuelle. Alors ma lèvre sensuelle. Na ba ziedou. Parce que basi ya bongo ba ya mbala mona siècle. Bon. Donc mukolo to kofela Maniké lelo. Faut c'est la sous 50 ans. Donc j'aime. Besengande balondo. Abuki nyama encore cote. Koyoka komona vidéo. Bakomi ko belela kisi njora zo belela. Kisi zo belela lobi. Hôpital eza wapi ba réanimer même mutu. Ba réanimer mutu. Azo pema. Est-ce que ça la mais ndolani ya makor en tout cas ozamona kitambo moza mbumbulu pena. Oh biso to benga na jido do mbumbulu. Comment moninga mobala ko beto makofi pokoi. Oh et puis devant les gens ba filmer yango koi. Te aza maître na boité mais biso toza bana o tokoli na kitambo. Mwana tu akola na kitambo soka za joueur te, c'est kaza musicien. So musicien te ka jidoka. Parce que comment on y a makor goza mbumbulu moninga no mobala ya beto makofi koi na ope. Oh nyamako za yuma au finisi bana kitambo. Na minute au maître sable. Sable armée rouge koloma belé tant amoni nyama encore a quoi ibo aleli
Mutu wa maître Zanga, coach équipe nationale ya judo maître na biso. Tant moni bena Niamakor élève na yemo ko akwera pe na bash. Tambumbulo ne ngakwe. C'est esprit lenda. Mais en réalité, tu ko applaudir tena ba acte ya bongo. Moni ba acte ya bongo il faut qu'on ait la place au Salango. Mon aéroport en Gilles, il y a une place précieux, il y a une place sacrée. On ne peut pas aller là-bas pour se battre. Et ça arrive vraiment bien. Et surtout que Internet est une image partout à travers le monde. Donc, Maître B50, prochainement, il faut éviter. Si on a une terrasse, une cité, dans l'aéroport en Gilles, en tout cas, il y a une place un peu précieux. Et ça arrive vraiment propreté par rapport à Batuto, bataillon partout à travers le monde. Dans l'aéroport, donc ça veut dire qu'il n'y a pas la sécurité selon Batouning Bazoloba. Donc ça a fait très mal. Et ça va acter au salaté. Mais il y a encore prochainement, il faut que Betali Bende moi Abdo et ça la bien. Mais est-ce que vous avez na Niamakor parce que côté ni balangage moko finga B50 a betera misigité il y a rapproché il y a l'artiste misé qui fallait pour pas il y a le baraté aller car internet c'était pour relever consort mais côté ni balangage mususu ko insulter mon te pe insulte moi qui impolitesse na YouTube ngwe le kindelo ça dit nini peut web ça na bateau ba manquer respect parce que moi tam su ya maître au manquer respect na TV ya kutai na yo a salo a rosala so za makasi obundi na ye maintenant ce que bloc a bongo yo ko web ça pe ni na bateau baza toujours butu moi ko insulter bateau na ba YouTube et tout comme ça ko finga ko ba n'importe quoi ni no web ça pe na bango. Bon, moi je pense que ça va façon de la rabane et pas situé dit que batika. Na habité caméraman nanga sokaza direct nangai pour mutu ondeti aliera na kofinga. Soki oyebisi ya finga te po aliende. Ça veut dire bana batanga na njir, afuta randa ko njir, aliera na njir. Si on a yebisa devant TV boité tika kofinga. Si on a préparé les plans bénin. Ça veut dire musala nini on a préparé après avoir kotika kofinga na opesa yi. Donc ça veut dire soki za bongo nde basala musala salaka yango bongo mais salaka prêt na tout. Ça veut dire s'attendra que bateau na ofinga un jour to komona ba betinga sous ba gauche. Donc les Londres Niamakor faut comprendre que air moko boye kit back peut pas vieux moko boye à boxer et au sala bien. Parce que moninga na mobali beto bongo ozongi si atambata te o le binongo Bobby Ronaldinho so ezaki ngai me na beti kiti wana o ezaki wana na vitre aéroport Anjili et panzani nanu. Après soda yé panique na zusu kiti na beti yango na mutu ata ya soda. Pour nous créer Benado. En tout cas, Bobby, on a dit que moi, ma tête a un problème. Ah, un problème. Mais moi, on a un père, textuellement. Mais tu connais, je pense que Nasuka, dans ce moment, il a fait pour l'émission Lelo, n'a pas tout balandu à travers le monde, n'a profité l'occasion, merci beaucoup à Mohamed Moleka, le seigneur de la ville, là où repose le cœur de charité Moleka. Moi, c'est à Pembe. Papa Elisabeth Mosekana qui Moleka Oboza, toujours à paix pour nous soutenir l'artiste émission héritier Watanabe, pour un événement, pour un récit total événement à Onakata de Marty. Ouais, merci beaucoup, petit Zachary Momba. En tout cas, très ravi. Et on s'en a Tumba, c'est Palais Nanga. Donc, Naïbi, Tozong ici, si j'ai à Tumba fort. Pour nous recevoir ça toujours, abonner. Bateau, on va s'abonner, Baoli Samba, on va s'abonner. Et puis, cloche à notification. Comme ça, on a cloché, on a pour la vidéo et la radio automatiquement. Et ça, là bien. Merci aussi derrière la caméra. Gédéon Lutono, en tout cas plaisir Makasi. Et puis merci beaucoup na équipe Mobimba ya Tumba Télévision. Mon numéro c'est plus 243 90 69 090 17 plus 243 Willy Moucheni 90 69 090 17. On a vu des longues jambes pour plus de détails. Yo mamoumoulou mayo. Oh c'est là bientôt. Merci beaucoup à vos appels, merci de tout pour l'émission, merci na Christian Lutonto papa na Monia, merci beaucoup na Finex Chibangu ya ba Finex, merci na Mapinga Mbuta balobi Mbuta Mapinga deux fois yebi toujours, merci beaucoup on a raté sur la télévision, merci beaucoup na Batutu, merci na Monique Kassa Momo Kassi la présidente de toutes les femmes quinoises, merci beaucoup na maman juste à ma vidéo la maman de Ergirel Diambu Kitoko maman juste à ma vidéo na Katapana wana, merci beaucoup na maman Clotilde Bondo balobi maman Clotilde Bondo plafond de Rennes Bougelenga Jeffa de Bretagne, na Neneli Jaffa, balobi Neneli Jaffa, papa qui vient à Rennes, balobi maman Clotilde Bondo Bougelenga Neneli Jaffa, papa qui vient à Rennes, pourquoi pas Jeffa, balobi Jeffa de Bretagne, merci pour le soutien, merci de battu tout le soutien, merci, na Becker Makante la papa na Tita, oh vraiment toujours à Zapewana, merci beaucoup derrière là quand même, merci balobi Sandrine Bamana. Balobi Sandrine Bamana la diva, balobi Bobax la Taylor, merci. Na Karine Bamana, motema batu ya Dadie Mondo. Babi Dadie Mondo, Kolo Yoji, motema ya Karine Bamana. Merci na soutien la vidéo derrière la caméra, c'était Gédéon Lutono, portez-vous. Et Indeki Mabe, samedi 13 novembre 2022, awa, na villa chez Dani Dendele de Madrid. Oezwami na veni Beteke numéro 2, derrière station ma campagne Yandi Melangaike.
ezalaki na occasion ya retrouvaille ya batu oyo bankenda ntango na bamboka oyo yaya ndimela ngai kila Dani Dende eza awa pona koyamba batu nyonso oyo baza kouta de partout dans le monde baza na pose ya kopase ba séjour na bango kitoko na ba condition oyo esengeli yaya na conseiller yo kotala nulle part ailleurs et pas yemoko Dani Dende le Real de Madrid l'homme qui arrête le temps yaya ndimela ngai ke na occasion oyo esangisaki bato tu bakenda ntango ezalaki avec impact na idéologie na kokota botu na ngai nini tomonaki présence ya bana poto na numo sese oyo bautaki fraîchement mikili ya poto bayaki awa pona ko savourer Villa Dani Dende na ndenge ya kosakana te. Après toye komona entrée ya Patrick Boyo nzete ambila kasavubu ekweya te yepe ayaki toujours avec impact d'idéologie na cadre ya retrouvaille kaka ndenge ezalaka. Yaya ndimela ngai ke l'architecte très intelligent Simeon Musindondo mundondo ya ba Simeon yepe ayaki na Villa Dani Dende toujours na kokota na ye bayambani accolade na le Real de Madrid ba beti li solo a présenté l'architecte expérimenté Simeon Musindondo table par table pe aeko fanda yaya après yemoko le véritable code ya Willy Mouché du code mondial yaya boyeba pe ayaki akitaki tango akiti bayambani accolade nde akoti abandi ko présenter ye table par table kaka ndenge zalaka bato bazalaki awa batondisamaki na esengo na ndenge ya kosakana te sima mukete boye Bijou Vangu la grande dame balobi mwasi ya mbiji oyo afandisa masolo na ndenge ya kosakana te yepe akoti Range Rover vela na ye après akoti a présenter ye a pesimbote afandi toujours avec impact na idéologie yaya sima mukete boye yemoko izebonga balobi izebonga tangu pe akotaki ezalaki tout fait tout flamme accolade na ndenge ya kosakana te awa ezalaki nde retrouvaille ya bayeba kenda ntango na ndenge ya kosakana te Shiro Chamala pe ayaki koya na dernière minute nde batu kofanda komela champagne whisky bière locale ezalaki au rendez-vous kolia pe komela yaya botela bino moko oleki oke o se servir oyo fandi olie kitoko pe na suka bango nyonso tu babimaki na libanda pona kozwa mupepe ya paysage ya kitoko botalelanga parking plein ya kosakana te bamituka ya sorte na sorte oyo ekotaki na Villa Dani Dende le Real de Madrid. Ah oui, biloko boye il faut ezala kaka na Villa chez Dani Dende le Real de Madrid yo muto zala mikili ya poto olingi koya Kinshasa ofanda na ba condition eza approprié na ko conseiller yaya sala confiance na Villa chez Dani Dende awa nyonso ezali piscine kota kozwa mupepe okozwa mupepe kitoko kaka ndenge ezalaka.